en tout cas pour nga eza na mabete e mabete ko moté vous êtes belé et donc il est là vinde zo kende bonne vitesse o nga so meme ndinga droitier et simate faut que nga ndinga mupanzi ya solo o mukolo to mona ke nga na mo amkel nga pwani boyo ko boya te so ali non non kambo oh non kambo na bwandeni et puis que voilà c'est mo be bo sape ki bondumba te bongo siko la va normal oh ni nga baba te ni nga bidana ndela kwa bo intérêt ga oh ozara chi c'est pas na ngai somba ga binga na vitesse mo sa vitesse voilà tu vas moninga mo mo zeleng mo sa ndaka ni salité akanga mnanga pona pesa o mo sa lukaka na komisa ye ondesi na bapart nanga lelo eza na mabete nde nga mpe na tata mo boye na vivre na ye nga mpe na vivre na papa nanga so na vivre na papa bato ya lisumu te ya lisumu te eza logique ezala kilelo nde esenga bongo kilelo esenga bongo ka papa na nga na nabenga ye be butu na nga siko papa na nakuti na mwasi mo boye nga manela se esa aventure te ozoka kilelo ma aussi mamu pena benga komelo pena Facebook alingi mamu mukolo awasomelo jean afutelo ndaku yo boya to ndima na ndima ndima bwana mambo ya kati ala tsanga disha siko mona boluma ma bino wa jamais wa asitelo ko sala ngo siko mutu mususu mutu mususu mama bino ka mama ngata non Bonjour, bonsoir, la c'est à Bisso Podcast. C'est moi votre MBC Avant, elle marre de la presse. Moi, ça m'a poussé. Moi, c'est moi qui ai belé autre mardi, la petite de la presse. Et voilà, très cher, internaute, moi, les autres, on a sigé mon boy. Et c'est une fanaz avait là en colère. Le on a quand même serroté. Avant de la côte, on a lu qu'à moi, 4 personnes de décortiquer. Si je n'ai pas les longs, on a banana, nous, qu'on fait la masolo, cannibal au baga. Donc ça constamment on a ça na Kinshasa la minute yo maramweza mabe par rapport à sujet na waza ngolelo kilelo zo bomisa mboka ngayo ta téléphone on ça là na complexité na on la téléphone en bon na profiter mais pourquoi ma fille ma comme na posa au la rara iPhone azala bien ata mona car complexe zo bomisa biso yo moni lelo na ela kanda maras la plateau na ngai vraiment boteninga rigueur te na oloba ba vérité ozo lega na ville na biso surtout ba couloir lo telemi do mama o salama o mona mwana 16 ans abi mala papa mukolo 52 ans mozo mona bolumba papa eza péché o tela tozo mona bolumba eza rate mona papa abimiso na moki papa ozo linga za papa na to ozo bozo bimana ye yo landi yem supona ba mbongo moko boy to ko pesa exemple to ko keneti na parka Juma o mona mwa muki ozo linga papa mwa mukolo pa sunga ra mususu azora mwa eloko akolia surtout c'est ba bandal ba lemba ba kasavubu complexe ba fi complexe zo bomisa donc on linga pas mon colora pose na iPhone ngana on la téléphone mo ba bien kuduté na za en ligne na sola en tout cas et ça magabo zo sala na ville à Kinshasa on ba ka vana ba no poser ba question faut ngamo na bimisa nano o za kati na ngai neti ngape na bo mukuse pe na temi pe na plateau boye mutu ina sombinga muda sombinga zate. Mais lelo yo moi bana basi surtout biso bana bato asu na valeur te to su na valeur te pour ni biso moto lingi bondo asu na valeur te o mona moi muke asa bakopa likolo papa na ndaba bikake mwana na ngake na classe mais mwana ke na classe te uniforme abwaki ya mebi la mama réserve lati akela papa mubimba à côté restaurant boye moi $100 yo ebi msusu papa na peso $100 ebi ozo benda abeno manaka to fongola misu yo moni Maradona era tanda na plateau lelo donc mingi olobeza te donc nazo te nazo lobande parce que so bino te na te na mutu parce que bal musu balinga ba te ya bango te mokile ko mokoma na suka omona jeune garçon ya 16 ans azo bima mama mukolo mama nazo bomba asomele jean basket akabele mbongo pas la bien yo zo mona ko kitoko zo mona oluma mama bota yo nzambe salo zonga mokile baby mokile comme na suka yango moni nazala mon réalisateur artiste Safou en tout cas toko tambola to toura parce que wana eza avina nga fona to va vivre ndeko mususu par rapport à makambo nezo kende ki lelo donc ba jeune fille ba na posa rara ba minene et la ba
Voir même monsieur moko ndaka akeba ba mwalimu ba sokola po mbala biba mona rae moi mukeda biba mwalimu na ye mwalimu za na bandali na mema yo pour mokile komi boy donc Montréal so moi zo la na vraiment tout na pe ba via ba ndeko musu par rapport à sujet nga lelo to décortiquer encore ndenge za vous a toujours branché pe connecté na chaîne ya biso podcast donc nazana bino kala minute to zonga so merci mbote papa mbote mama kombo nani ofandi wapi kombo na ngai Bena bamsu babinga na kombo ya Poro Jonas voilà mais na vandi na Kimbanseke précisément na Dinganga numéro 75 déplacé na vanda voilà to apeka na njili mabe na bino mais papa toko décortiquer parce que je mon azana no par rapport ya kilelo ça veut dire quoi jeunesse na biso ba moi 16 ans akomi osala abimana papa moi 50 ans pour kambongo voilà moi na kota bana basi moi mobali pe moi mukeso maman akoko pa pesa ke mbongo biloko wana nyoso pona yo za malamu to mabe bon précisément deux élo comme on retrouve pesa ngo vraiment nzela te pe to robetelo maboko te donc en bref voilà ils a vraiment mabe makasi yo beza ma belle musuba mo no bien jeune garçon so ka bimada na koromo bu so yo ke lobi bongo mo te ka mo les calé rencontre ba succès d'ailleurs pour se retrouver la nuance mo mbongo na mamo ba maluka wana. Bon, tout à fait, na moto ayebi makambo te le barake nazo calé mais ils a vraiment bien été. Pourquoi? Parce que mon monde lelo ils a randé bible loba. Makambo na tango ya suka makambo koma ebele. Ba ko ba les souvent portion na bango te ki bo moto na bango ko zala souté. Yo zone di mapena ke mwana mukie. Azo ba bien ke na mwana mukie. Mais a otambola na papa moko mukolo soit na mutu mo baza na âge moko likolo. Très bien. Donc place na to kolobani. Voilà. Azana envoûté, azana boyebité et baza parmi bato bible zo kolobaki na tango asuka. To mona bilembo. To mona bilembo. Donc bango baza bilembo. Donc bango baza pena ko laksa biso que fin du monde ndé yango. OK, merci beaucoup, très gentil en tout cas. To ko sara musa boki ndende kwa lobi. Tozo luka bato to tout na ba via mutu mo ndende kwa lobi. Na tango asuka baloba to mona bilembo yango. To tout ba ndeko mususu ba to décortiquer si je suis là ba lam to ma betolo toleka Montréal. Voilà très cher ami internaute naza pena ba kolo kilelo bango ba tona no luka bango ba jeune garçon mais moni bango ba sala misala mbote bandeko mbote bozala mo sopela ngama mbote bino boliko linga mabimba poane pardon boliko linga mabimba poane mabimba ba mibimba ba génération na bino obinini yakano bo efano baluka te oboy malédiction yiba biga malédiction lobati ato baluka te lobaka na ndeni mutu mo baza ajimo abot a ajimo na mama na kwa nyo bima na oba bima na wana oleki ba wana ni wana ya malédiction nga chamino ke sala wana yo siko eza ndeni ma ozi mamu pena benga komelo pena Facebook alingi mamu mukolo awosomelo jean afutelo ndaku yo boya to ndima na ndima ondima pone mambo ya kati ala tsanga disha donc siko mona boluma o mabino wa jamais wa asitelo ko sala ngo siko mutu mususu mutu mususu mama bino kaka mama ngata ndeko yo avino za ne pona mara pona sija kilelo bino ba jeune garçon ya mike bomunga mama mibimbe puis ba jeune fille mike bamulinga batata mibimba pona yo za malamu to za mabe mabe makasi mabe na ndeni metinga vuya na robima na mama mobimba te elle wa mo pake na pia ko eza mboko ta degré wana misusu o ba présenter ba mbongo wana ba mbongo ya normal te ba mbongo ya mabe yo ça n'aura cop yango to saka ata moi 100 francs et bomba bisoka. OK, merci beaucoup boki ba via ba kilelo ba jeune ndenge malobi ba mai en tout cas c'est pel makasi boki ne ko muso alobi abi jamais ko mona bolumba ya mukolo po za moboti na yeme muso abi te en tout cas yeso batie paquet au sada en tout cas ça par rapport à mutu ninga zo monela avi ya mutu to avi ya mutu moko entre Montréal la nando continuer ko sa musala car ndenge sala. Bote papa. OK. Kombo nani ofandi wapi? Mona nga jingle bot. Ngaza awa ngamna former ba petio nyonso na technique. Bazana bango bana classe mais na moi congé était à 5 jours bayak. Voilà. Na la sabana musala moni jeunesse faut encadrer bango biso to leka na biso mais bana bazana bango peut ba 13 ans 14 ans 15 ans. Voilà. Donc on a formé bango. Moi j'ai fait la technique na sala ista. Talara idéologie faut sunga bana fatia a besoin faut ba appuyer la biora mike et ça peut moi bien mais fonder zati
Là, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Na yoki ka ndengolo meto ya mo asiji na biso mo pe par rapport ya kilelo ndenge monde ko meli. Na tango ka lezala ki po mona jeune garçon abi maman mukolo zaki passe. Po mona jeune fille ya muke do abi mana papa mukolo zaki passe mais lelo e komi OK na ba pena moi jeune garçon moi 16 ans aza maman mo akoko mo boy. Moi tout na bango ezali parce que ça vie na bango po na yo par rapport ya kilelo de makambo mo salama. Eza malamu to so mabe. Eza mabe mais lo musupe souffrance la réalité ba petite ba moi ka muto sombele soutien azate voilà ba sani akika pas père un peu abi père azanga likonda te vraiment po ba mère musupe azanga moi là na eba yaya azaka tout ça ayebi rien alini ko sala te alors akende carte donc pour ça la clair c'est que ça ngo malamu bon na ba tu musuba mo en vrai mais net ngana condamné ngo choix a été monde au Pékisanani. Yo mo lobi ki lelo. Choix a été donc toujours se soumettre quand le monde en vitesse et l'équipe. Vitesse et l'équipe donc mais c'est ngaka yo mutu ça mambo oui bela. Oui bela donc. Mais ngai na zone ngaka charge la ça ba petit boulot. Msusu ba divers msusu ebika. Voilà. En tout cas merci beaucoup très gentil à toi la tikio toujours ça la rara do tam sara micro te ba avis à mutu moko. Merci beaucoup bozolo ndenge bandeko bazolo ba ndenge na poser moi ba tout ba question par rapport à si je ndenge ba toujours décortiquer vraiment en tout cas na zongli soupo na lobaka ke bana poto ebele ba kenda ba poto mona pena vie mo pena kenda poto atika moi si na kini asale fort quand mon bolingo ndamba zaki na ouais moi si pa yeki bolingo kuna mais wa ma petit po balinga na Facebook azolia pe ba mbongo neti ngamo na kopesa exemple camarade na ngamo papa bonga kenda poto mama bango mais père ndazana na mama bango kuna ba divorcer bazara souté bona ndamela lisone zokende papa bwaki sabana donc papa donc yeka ba shirami ke soka yeki bana ba ba kuté papa bonga yeki mais ça malala raté père yo linga fi mo nzone masa ya mwana na ye OK tika ngana flat mbaye na ngayo te de papa bango mbongo no so yeki de pas mwana mo bweza na 15 ans papa mobimba 62 ans tesi ko mondenge komi ngilo isake ki lelo donc e ma benenge ndeko mo lobaki en tout cas ça bilembo ya temps de la fin oui ngana ndimi yango mwana muke mwa mbali neti ba mi bali mi surtout ba joueur la tête na ko ba joueur ba liba mami kolo pa bomba raeza la ra chaque jour afana na la bar ba boîte wana cher wana ba sombele moi whisky alati bien wa taille base na mona yene makambo so mona mutara mama na bolumba mama na eza péché kile to zo lukani ndesi ngai na zabo neke linga balinga biso na bonga una linga ko ba jana te ebele ko ba komande to sala ka be miso ma koko mo bazo komela yo bozo e bébé sa vie na bonanga na boya nanga fona linga génération mabi ke télé na zabo maradona na temi boy so na mo bali seke so za mukona nga seke mukona nga 5 nga suka bon so mi na 10 ans na bonanga wana o mona na mona bonuma parler na biso bo teni nga rigueur tant toi ki lelo e pela mabe mais ba vie musupe ti de maman linga bana mike pour nini ba déception leki mingi basi na wanda ba ko maîtriser bango te ba ko emsu ko bercer ba to be mwana na soka meka bu tendre c'est leki makasi biso be maman nda to sala rapet tendre na mibali na biso ba bala osala tendre to bosa mikolo linga mobali na yo po bana na ba bikisa te do soka zuelo mobali esili yo moni nga na loba na pesa na conseil te na zolo bila par rapport à si je na sisi noko tout na ba vie na bango te o ezaka na fandi sususu na fandi pono baka bana poto bele kuna vie na bino mwa kenda abenga kabino te mais côté kuna za mutu mo azotinda da masolo ezokende bolingweleke bele donc surtout perdre le droit de la njili banjulu bele bana mikili ba makambo na soloba mon boss Roni boss Masaro mam na olo bantuka banjulu ba bien vraiment donc Montréal to continue ko sa musaka ndenge ezalaka to tout na ba vie ba par rapport à sujet na lelo na opesa na conseil te mais ngai nazanga toujours na mide biba bo mesana bino ka ko linga mikolo wana ngalo sana ngama mwana te na bona ngali sumu na ko tanga li felote to sa musala mbote mama boni santé comme nani fandi wapi santé kimia na ngolo nzambe nafandi na njila
Voilà, merci beaucoup Anza mabe na bino mais pour la 6e chose bano bazo linga mi ba na bino bazo kimisa mo banda ko wana. Pour na yoro sani so mumu amu pena 16 ans alingilo mobile no. Réaction les andene. Bon, ça na moni bongo nga nanga na sala eloko te po moi na wana akoza na problème te problème ezandi na mbali nanga. Ba ba ko mfute pe mi bali na bino hebi. Te po mena mobali po mobali oyebi ke mwana wana aza muke aza mineur akubongi na akoki na yote mais ozo ko approcher ozo poussa un pene nae na ko condamner mwana wana te en plus quelque part so pe na condamner mwana po moni ke wana aza tata aza mukolo na yo mais ondimi mususu azondima pona mbongo mususu pona pasi mususu kozanga donc ezaka ebele mutu azana donc ndenge nae andimeli pona yosko papo ya kilo ndenge zo keneza mabe bon pona ngeza mabe eza mabe bon biso ba série na biso na loba ba makambo ezaki te lelo sikonde ekomi na bango misusu ba conjoncture ba mboka nde ezo sala bana ngo bakende na ba condition ba koma na ba façon wana ba conjoncture ba mboka mais pona nga eza mabe nga la ko sala ngo. Voilà. Merci beaucoup maman très gentil. Boki ndenge kwa utolo babiye pena soki ulingi mobali na amour zo pesa mobali faute mais amour zo pesa bana on faute. Tu place wana à tâtonner mais tout temps sera micro tout na ba vie amour na moi par rapport à sujet lelo to kendika. Voilà très cher ami internaute babi kaka dit on a sujet na biso ya kilelo zo régner beaucoup plus na RDC na sous na ville na biso Kinshasa vraiment par rapport à bana miki baliko bimana micro pour l'intérêt ya mbongo là c'est que ba pousser ba raison ba conjoncture mbongo ça vraiment qui te roté ezaki sujet to zaki na vraiment to si c'est quand parce que mbule beta qui en tout cas biso araki mbula mo yaki pena beta pena brisque to aki na choisi la elisu o ese rarement ma mbule zo ngote ya mo to pousser to bitelelo pena na ya susu mobimba pena na couloir kimbuta na pena couloir kimbuta abi sika makambo salamaka o pena za el mara pena fani na ba o tali miso mo pena mona 17 ans na pa mo mukolo moi lo bezete parce que eza vie privée parce que ba no bi ba rateti so be kolo ba yo mo no pa mukolo ba ko finga yo mo na préféra ki na ya pena na couloir kimbuta awa na tela skoyo bato bi baza par rapport à sija lelo na tout na moi 4 personnes moi 3 personnes quand on est au message ko sala vraiment pour na na loba ki na benga el mara na zaboe ne na komi na ngape ne banda na bota matina komi boye na nuku na zo tanku tu roza na pour mon côté parce que soki na bina sa eloko ça ko na bibina papa abota ngai ne si mwana na uti ko loba na bio ye c'est maman moi mukula za mongo linga na vraiment ça na ebiti na ko chercher te za ki to za mabe donc yo moni lelo na linga ki to sola bandeko baza awa sur le terrain vraiment pour na to décortiquer si je na biso lelo kilelo mo qui les changer nga za na complexité quand moi téléphone na sala ko essentiel car so na tie connexion la ngai donc so na tie forfait na nga na solo mais complexe zo mi na ba te pele na masumu ba bito ba ba ki na temps de la fête au mona bilembo o eza bilembo da to mona donc mo réaction moeza on la na vraiment to luka batu to ka vie par rapport à sujet to na on peut to ko ba kaka to parle la kaka toujours na milieu on y va yaya pardon tantine yaya bo limbisi na mo nous appelle jeune ya mona la ndio mbote boni santé kombo na no fandi wapi kombo na nga Medi Lubanzu na vena njili Medi par rapport à sujet mo en tout cas limbisa pour na zio moi même chose ba parcours na yo to na sujet mo be awa to décortiquer par rapport à quoi génération ya biso eza ko beba biso ba jeune fille to molinga to papa moi mikolo po anini mo intérêt moi mbongo ba jeune garçon pe lisusu ba molinga biso ba mukolo mo po intérêt mbongo po na yo par rapport à sujet ça malamu to ça mabe on est na ba part nanga kilelo et ça non mabe te ndenge nga pe na tata mo bo na vivre na ye nga pe vivre na papa nanga so na vivre na papa bato ali sumu te ali sumu te ça pas de ça logique eza logique ezala kilelo nde senga bongo kilelo senga bongo ka papa nanga na benga ye be butu nanga
Parce que papa na kuti na moi si mobo. Ngamba na c'est ça aventure te. Ozoka. Ozoka kilelo vitesse c'est nga bon ba jeune tout passe. To comment vraiment ba tata ndi ba sabi so photo zala ba jeune. Mais ba tata na pe baza basi na bona ndao. Mo te bi bo ba frère bato. Oh, bo tata na tanga luke ngai. Bonga na bite tata na moi sine. Faut na ngate. Faut tata nezala. Ako bino simu kali ba tata bato. Ibanda lelo te. Siko ya ndako ko kisianete. Voilà. Est-ce que pas lourd mon boye na PC makambo. Est-ce que so ibakeza péché comme na bolumba papa na yo? Ti ya papa na ngate? Te papa déjà va âge mort déjà na papa na yo aza papa na yo. Eza péché na mokiti za péché. Bon, na verset ni balobe ya péché. Oh. E péché ti. Ezala. Ezala? Oh, o amoni nenga sepe nanga. Oh, Bible ka wana elo bana biso to multiplier. Na multiplier on na ya nanga. Na noko nanga. Oh, tata na mabeta mwa mobali. Yo za bo so za mwana neti mwana mwa muke. Mwana ko mala mukolo mo yepo sepela parce que maman sala maman. Oh, vina ye. Mutu oyebelo ko sala. Oh, mutu oyebelo ko sala ti. So asimbi touche osimba na ngate. Ngape so na simbi touche na osimba na ete. On a vivre na papa na ngati anga lwez. Papa osimba nga kitoko. Papa so na ebise ka boy. Ok, na mulai te mbamba ko ko tse bona. Si mo na papa ngona bar. Oyo ka soni to mona utruva ngona. Mobali na yo ka soni. Na pesa ko bata petit o. Petit ndé. Apeti bolingo. Nga za so na vena papa na nga. Na sepela mi kolala na ye. Na teli peka na mutu. Na kwanze mo libanzi wana. Et ça la nga vraiment plaisir. C'est nga na orata. Orataka. Mi bal ba jeune. Mi tout passe. Kilelo esti nga ka boy. Kilelo moi père mon boye apesoka makambo asimba yo bien na pena simba beto ke na biso nka bon mais ba père musu ba yara pe ba benda bino ba chance aye mona okabelo ngi bisa bazana bato na bango benda ba chance nga na mo sa manaka so benda manaka ke non we se yefuna kutape na jo manaka ya solo so kuti na jo manaka to sadio siko conseil no pesa bandeko oyo bazo batie kilelo eza mabe te kilelo eza nango bien kilelo eza bien eza ndeka conscience ya moto très bien moto nyonso ebaka ndenge otambola na vie na ye bafille omona fille mosoko oloba nga nalia na nga madesu te moso bien nga alia madesu mpe eza goût préféré na nga très bien ndesi na nga sikoyo na préféré na nga batata mpo batia nga lwez basimba nga bien bakipa nga kitoko na mwana nga solo atelo mpe banda makambo okale o bona vie na nga mwa bavie na nga tata nde makambo tata nasala nga vrai ba plaisir batata baumela kilelo nde boye ai en tout cas boki ndeko mwasa bien en tout cas ye tata na ye kaka kandi nalobaki nakoloba te eza mabe nakoloba te eza malamu donc mutu na mutu aza na ndenge azwelaka makambo na ye parce que eza bafi mosusu aza mwana moke quand on a tata mo mbongo wana ya ozole sa famille on moni to konte ko sala musaka ka ndenge ezalaka en tout cas mo réel la to sala musala vraiment par rapport à sija lelo nga maradona na lobe na nga dina na bimanga ta mbimba te mais ya ndeko mwasa bisinga na rataka na meka pe mbote mama boni santé kombo nani ofandi wapi santé no monika na ngolo nzambe ndenge azobatela biso voilà et pas moninga kana vandi awa ngana vandi na sisi awa peza sisi mais na pas ya na ngai awa pour na yeko so masanga pa na yi ya mo bi okuta ngai awa. Très bien, merci beaucoup maman toi na sujet mo par rapport à kilelo génération de tozana ngo omona mo ba 16 ans mais pas mo ba 50 ans 60 ans pour avoir moi intérêt mo pour intérêt azanga iPhone te azanga lamba te babilo mo bala mi ba pe ba ko mi bongo mona mo jeune garçon mo azamona moi c'est maman bimba c'est que par rapport à papa loko oza maman makamona zo sa mais za mabeto za malamu eza mabe eza malamu te eza mabe makasi mais siko kilelo bino bana bakomo ba radio kilelo ngwawa na yebite tango biso pe bino tango yana biso pe misu bakola ka pesa la pe bongo pe photo sa yo mwana ngi photo sa papa obikende oza papa na ngai ata papa tanga meme na nzela alobelo na kamabe yo folo ba kotana no papa te yo pe okote pe pagote obike papa ya solo pe oza papa na ngai musu poza nti koko na ngai est-ce que pour ko banga bloka ndengo wana mais kilelo ngo komi pona ngaka bana ngo lelo komi ka basanga ba iPhone te basanga mbongo te mais na mona pe misu kompe donc kombi ya ba donc misu komaka net pe ya ba kisi pe wow
Et comme il y a bakisi po eza pamba te que ne papa mukolo ya muniki waza mwana ngaza koko na ngai akino alingi asala na nzoto na ye akende pa ke ngosala makambo na ye tango zo ba longe ba kota wana asali makambo na ye na nzoto mwana batu tango akokende kuna sima mwana batu kuna bapase komi nini kende boy mwana tango amoni ke mwa mbongo papa ebike yakana sobilo biscuit yo poso be kosola mwana osola mwana biscuit na ndenge ya bien obake te na kosola biscuit oyo aza mwana muninga aza mwana mutu sika na lekisa ye mais yo lingo mena banzela mabe wana eza bakisi eza papa mukilo bana ngonde kilelo ngonde ba bendeke mukilo komi nde mabe mukilo bateza malamu mais biso bateto komi mabe po bakise komi mingi ba loje komi mingi bakomi kosala bana banzela mabe bake kozwa ba mbongo na bango bakoma bakesi ka bake kosala ba mbongo na minene ya makambo nzoto bato eza kitoko teza ne mabe kilelo ngonde tukandi kolobeke mamake bana ngonde ba bake kilelo nde bango bazo memela mabe ya mabe liboso zo kokende bazo mona mabe yango pela donc yango pezo continuer ka mabe yango ya passe mais bango mabe ça yango normal eza yango logique eza non eza normalité eza normalité eza ne mabe ya mabe makasi voilà neti yo mwana moke okende kolinga papa na yo voilà yo kotika nzoto papa na yo ake komona nzoto na yo koko na yo komona nzoto na yo wana eza malamu te mabe yango moza komona ke baza komonaka ntango avanda nsima mikolo moni ke ngai boye azoye bateke mabe oyo asalaki yango eza kolanda ezozongela ye eza ne ndenge wana très gentil, merci beaucoup. Beaucoup qui conseille maman Pessi. Maman Moussou passe à Moupandia. En tout cas, maman va conseiller à Pessi déjà coquille. En tout cas, conseil à moi la maman, à l'expérience et à vie. Maman ton déjà malobana bangote. Oh koyo ka conseil malamu. Oh pas koyo ka te asala ndenga moda parce que qu'il est le c'est mabe. Montréal là n'a pas tout ça musala ka ndenge zalaka. Babi qu'il est le zo pelisa mboka na biso, qu'il est le zo pelisa mboka na biso. Qu'il est le zo luka ba problème. Bana musu bakenda na bango chikite uniforme kuta tsara bilamba musu na sac pour ane bike moi papa ko comment ozela et place moko bakota ba restaurant zara na hôtel que restaurant lié plus avec un système à couloir à côté kuna en tout cas non ça la boulot kaka par rapport à sujet na moni ndeko li papa bien Chanel mbote mama oko baluka boy ko banga teza ngo caméra mais bo maraté to na sujet mo bolimbisika baluka ko pesi mukongo babe dans la sujet mo a limbisa pour le dérangement dans la sujet mo a par rapport à qui le pour la mono la jeune la jeune maman disons par rapport à qui le bana miki ba ko banga su mikolo te mwana mobo ya mukia ko mala mukolo papa mobimba mwana mobala ko mala mama mobimba par rapport à vitesse wana ni la tamusi micro ba ndeko musu ba beza malamu musu ba beza mabesko pour na a vie na yo ezandeni par rapport à sujet wana en tout cas pour nga ezana mabete et ma beto comme tu posé belé et donc il est là vine zo kende bonne vitesse on so meme na ndinga droitier et simate faut que nga ndinga mupanzi ya solo on mukolo ta mona ke nga na mwa mkeluke nga pwani boyo ko boya te so ali no ngam kambo oh ngam kambo na bo ndeni et puis que wala pe mo pe bo sa pe kibondumba te bongo siko la voix normale ko linga na baba te linga pena nzela wala pour intérêt ga oh ozara chic c'est pe na ngai so mbara Chanel binga na vitesse mo ta vitesse voilà siko moninga mo so lengi mo sa ndaka ni salite akanga mlanga pona opese mo sa bukaka na komisa ye mo sa ndaka za salite mo so tolo banini mo so balinyo se mo sa ndaka salite mbe palo kuta to mona ngo te to mona ka kuta tika solo kuta par na miso par na ngandi na miso par na ngana wela par na voilà Siko pa na ko bimaka na bango boyo kana ndenge ni oh no kandeni ti bitila no lisolo poso mo moni mutalinge lo mo sika yo kaka lo mo boyo kana abi ke na maka bien na maka ndi bien maka ndeni Ekeli. Ona mi magane moso za salaka. Na za yeso ka za posa zonga bolenge na ko zongi singini mama ne tati mabota kina libumu. Tata batso bomie. Na bo mayete malembe. Ngale na bo. Ya ba li botika bilote. Po biso ne kilele makambo. Mais mon ton conseil c'est ça là, ba ko sala mabe. Ça la péché. Ce qu'on évite de péché nini, yep de comme de quoi être moi papa na yo mu ya moi mukebo péché nini. Aza posa zonga lenge. Fo ko abukanga. Il a péché, ndeni. Non mobali so pali ngima akoka bombe zo bombe abombe. Ayabe na mbongo lo leo. Bien ba mise ko ba ma mise o vide nini o zombe ba. Ki le vide simoko. Ngana opekisa bolingo na ba sentiment na opekisa ngote. Ba yembe bino asina mbongo. Tout ba mbongo. Teye moko ye, bonga fana kende. Ba ba maka mutu moko ba kufla bino mbongo. Kufati malembe. No laksi malembe. Siko pona mama uti pe opesa conseil lo bien ça ma bebotika.
papa bato osala lisumu yo lobi eza malamu sikoyo alobi oyoka nani nalobi sikoyo okonai nga par rapport quoi papa na ye ayebi ke mabe mo eza nzela boye alukanga mpo ani nga nayebi mabe mo eza boye nga ta naluka mbongo fo nandima nyonso bolamu na mabi fo nandima na sani elikoya risquete elikoya risque natie vi na danger la mort ou la vie nga mona okoyeba nzela na osalela sikoyo okonai nga na ndeni batatanga balingaka bino babetela bino mpe lisolo mpe aza na mwasi na ndeko aza na bana boye ayeka système mbongo boye papa wana ntango ayebisanga ke mwasi nanga aza asala te nga na kolanda wana te nga na kolanda bolingo na mbongo omema ye ata kosi ye nga na omema ye nzela oyo alingi na omema ye mpo nyonso mbongo tala ngani alingi na mibali okima ndako ya na mema bango pene na droitier nanduma te papa nanduma te naye bolingo mot de la fin ezali par rapport à papa mot de la fin na siko mot de la fin na ngai eza nini ngani azana biso basi tobengaka bango te bango mo baya koka biso tosani ye nayebi kaka na mwasi na bana esonde soki basi 10 bana combien etali te nga naluka mbongo na nga mpongo na vane miso akota nakomeka papa na ngai te naote na matanga peti na akufaki namoni mpo mwasi na omeka sikoyo yepesinga mbongo na osani naotika te mpongo na vane naoleka na ngai ya benga naboya te naluka mbongo te. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh, zero yida kilelo yo. Kinshasa zero ningana. Babi kilelo ne makambo. Donc tout na ba vie ya mutu na mutu. Oki ndenge ndeko mwasi alo babi yependa. Donc etaliete atako ko bo lingi atazala mbana atazala mwasi da ye systématique kaka po yebi ne babati la mibali. Ngai babi ngana zo raté. C'est ngapi fona luka. Na luka na ngate. Nga na conseil maman pesaki. Na nga conseil maman pesaki na yeka awa kilelo sa makabu mbote mama mbutete uzobanga nini eza yango fimbu te na bien elimbisanga msula odira sijikuna nango awa supo lobe esala bien oyebini kilelo ndenge ekomi na mboka na biso nde bana miba bomela mikolo mpona yo eza malamu toza mabe malamu na nini malamu yo tomonisa biselonge mama pasteur osika soni malamu pwani oza malamu pwani na ye baka malamu pwani akoka nde oloba te na kimi na ngai toluka mpe bajeune garçon parce que bango mpe babima na mama mbimba toluka bajeune garçon parce que bazoyoka susomo te epuis bana bakoma baimpoli yebisaka mwana mwa 16 ans abana papa mwa 50 ans akomake papa bote ya respect parce que mwana daa bolumbu ya pere na ye surtout bana mibali wana bango baotelisa balèvre na bacloteke batie batioko mama akoko azwa ye afutela ndaka $50 soko otika ye nosa musalaka mbote papa mbonani ofandi wapi nga kombo na nga Blaise Balunga au secteur na nga radon naza mwana quartier oyo bana njili babi yondo za boye soki penda par rapport à sujet na nango soki penda mwana mwa moki ya 16 ans olingi ye ozokabele mbongo so ozoki penda dans conscience na yo esalaka tout te bon franchement parlant eza ba geste moko oyo eza normalité parce que soki tozongi na mwa antiquité totali ndenge bapère na biso bamena vie na ndenge oyo tomona lelo vraiment il y a une différence entre autres donc bilenga lelo donc comme on se dit que ezokipe te donc soki akutani pesa nde makambo yango nde ezoboma nde fitiri oyo ya lelo oyo jeunesse mpenza ezokufa ok tikopona yo eza mabe papa ndenge orépondre nga franchement eza baacte moko eza non louable donc eza vraiment mabe ok mais bango bato baosala makambo babe eza malamu yo beza mabe mo teke seke mutu na mutu aza ndenge osala vie mpo fi mo abi evi na nga mutu alobi dayabo seke etali mutu te bon justement soki toki koréféré na oyo liloba nzambe elobi c'est temps de la fin donc makambo oyo tomonaki te yango tozomona donc soki bango baotrouve yango eza normal d'après mais na bato penza conscience ezosala donc eza makambo moko malamu te ndeti yo so pene omoni mwana na yo moko boye okangi na banga na papa mwa mokolo réaction eza ndeni bon réaction na ngai tant que parent esika na soni amitié tant que parent
moi na brutaliser nanu wana ekozala te donc nako ramener d'une manière que na pesa etoli moko oyo kosala ke prochainement akozongela su baacte wana te nesika ke nabunda nabundisa nasambwisa ye là vraiment non pas donc mot de la fin na yo ozali par rapport à CIGE. Bon, mot de la fin nanga ming na jeunesse jeunesse ezo ke na kokufa parce que futur a lobby ezande bango. Merci. Oh tozo ça lelo résultat nango eza lobby donc ceux qui se préparer te pour na lelo lobby nde mabe. Très bien. Donc pour la jeunesse que conscience mener ça là comme un musicien loba tala simazonga moto. Donc ceux qui batali simazongi moto je pense que tokomona moi ba amélioration là ba facette moi ming. Très bien. OK. Merci beaucoup, très gentil. Bon qui ndenge papa lobby a beti c'était abi to komi na temps de la fin. Mais maman na so na zonge là ba ina ngo vinanga. Mutam to sala vile mais to e bandine to sala parce que babi nyonso to sala na se futama a ozela te foot a rara. Donc yo papa bato koko bimi na yo kanga ye place mo bolia balar na ye atiki bana na ye do foyer na ye be pona yo. Oyo ba peke te nga so na kangi papa moi mukona otiki no kite. Nga ko banga makambo. Ata na ora ata na ratara. Ata na ratara. Nazara bu na za complexité. Na complexité. Na complexité. Bebe fa na bara na leka. Mbote na mo uti pe matanga. Ngape na matanga. Mbote bo répondre ngako. Maman, bo limbisa ngapo na moi dérangement na mona si je mo boye par rapport à kilelo. Ba jeune fille ba mo ngomba na mikolo pour l'intérêt ya mbongo. Ba mi bali pe moi jeune garçon moi mukolo so bomba par rapport on a yo za malade to za mabe. So ba jeune fille ba bima la ba tata mbima. Ba jeune garçon ba bima la ba mama mbima. Kasi eza pour la mukili ondenge bebi. Mukili bebi sonde. E bebi mboka na biso eza so malamu te. Yabo mo ezotinda ba jeune fille ba koma ba tata mbimba ba jeune garçon ba koma ba mama mbimba. Na bozanga lango lo kwa tozangi na mboka yo ba ngosala mosiki to tozonga normal. Si suite ya situation ba bazo vivre yango ezotinda ba pare ba ko rasusu ko boko la bana te yo mo bana ba bimi na ba nzela. Kasi para combien incapable ya boko la bana na ye na ndako. Siko mwana osala ni. Voilà. Mwana olinga luka tata moko azasu ya bana a comme vivre n'est pas pire que mbongo. Très bien. Siko. Très bien. Merci beaucoup. Ya micro ko tambola. Eko tambola. Na baluka. Ana oleka. Ya pona yo avis na ozane par rapport à Sijo. Simba no ka microphone. Ezana ka bongo nde tolobi mais Nzambe ka sunga po et comme nango bongo. Eloko changer za te moi mukie. Adimana tata moko ba tambola pe ba à l'aise na nzela. À l'aise. Sonia zate. Voilà. Et comme ma bongo. Ezaki ya kobomba mais et biba pena donc et comme ma bongo. Même ba maman pe au mona moi sœur mo boazo moi petite garçon mo bomba e. Bimara na bango pe comment ozalem sou sœur wana aza moi budget moko bien. Yango esala ke to bimara na biso na ye. Voilà. Donc ndeka mukilo comment kende la ko. Voilà, merci beaucoup. Pesa bende wa kula ndi. Yo ko simanu ni kote. Desina na pe, desina na ndeko mobali, mo mobala za awa. Ngalo tikote. Encore le bâti pour la raza moi mamu wepe. Ah te pardon ko sima micro. Mbote ya. Bonne santé. Nga moni jeune garçon fali bo. Yepo za moi bomba côté we par hasard. Moi mère moi coco, arrive na poto za ina kinte. Amuna on la pelle vidéo ka lomba. Non. On ça là de. Kwani. Surtout Facebook maman. Normalité. Voilà. Lelo passe de commune mingi ya omoni mama na musama trop. Très bien. Mais malgré passe mais la misuspé baza ba vie on a été. Voilà. Mais OK madame. C'est ça voilà. Et tu as vu ce souffrance des gens na zo luka te ka mais on linga moté pour la zo so lo zo mo za génération mon. Très bien. Que la rose a été allez. Bien zo moi mke non parce que ngapena la bana. Voilà. La bana déjà le on ça monter au salon on peut pas. Très bien. Donc on ça pas moi ninga ngate pas moi ndeko ngate parce que ça mabe. Voilà. Merci beaucoup, très gentil. En tout cas, botika la bien nga ki na ça musala kaka. Boki ndewa mawa ba lobi na ba ndeko mobanda ucholo ba. En tout cas, mutu na mutu azana vina et donc mutu moko te a loba eloro moko na muninga. Donc elaki sike toyoka o akoyoka toli ayoki o pa ko salela ngo asaleli parce que
awa na ville ya Kinshasa ekokoma na moment moko boye eotika pe libela pe bana mike ba mona mikolo ba komo bana na pe na kala ezalaka po mwana moke moins de 18 ans à hôtel ezalaki passe mais lelo ozomona mwana 15 ans na réception baolekisa ko hôtel ah donc nayebi te eza likambo nini oyo ezokoma na mboka na biso eza nini oyo ezokoma na mboka na biso nazoyeba te ah nayebi na dispensaire na mwa munga kobetanga tonga tenga na sujet pardon tokosola tokima aseka zala mwa mukolo yango azokima ya simba no micro mbote kombo nani dimama we pona mwa lumière te ka amukia te olia no sima na biboy génération na biso ya kobeba nakolo batiki eza kobeba par rapport à génération na biso tosali constamment ke bana meke bango malama papa mibimba ya basi bana pe mibali bango malama mibimba siko pona yo na ndenge yo poza pe jeune bo so pe mère mo patie mbongo na njebo ke no pe rien na oboya oboya pona eza dia te po za TV oboya so ninga Facebook okosola li solo kitoko okolisi pe masolo mbongo pe zoya wana malédiction ya solo malédiction siko ba o ba osala ngwana ba osala péché tout ba osala ngo ndi bande musu ba pousser ba réseau ke mboka eza kobeba ba conjoncture mboka eza mabe musu osala ngo pona passe donc na yo par rapport ba ndeko ni ba lobby réaction eza ndenge bon conseil na nga batika eza mabe to kufara na passe na biso eza mabe ça va batika OK merci beaucoup nabi ko za bon appétit OK voilà boki ndeko batika ba ndeko bato bele baba botika na zongi lisu na ndeko loba na kaleza pena po mona munkia ko hotel la ki passe mais lelo na kenda pena pesa na oleka na bo pena biso bala biso bala cave mona kasavu ah depuis que o ezote mais na mona pena mwana mwa ezala lopango na biso ya 15 ans akota pena systématique na papa mona ngo kote na liboso bakota nzela monte mwana kote pe ayo landa na fana gaela na fana melata mo elo mo malina landela mwana na mela boya na ofunde parce que so ba funde ba eza vinanga donc mwana 15 ans ko hotel Isa moka munine ezalaka te komi bongo pona na papa pe mukolo papa bato waza na foyer na ye ah kilelo zo bomisa biso kilelo nyoso wani complexe nazaka na iPhone kabelo ti awa nazanga ba periki tina la tarilamba air nyoso ya sika okuta to bosa na raté to kokufa to lata to somba ni to sala nini to kokufa biso nyoso alors to bebisa no be énergie na biso te ba petit biso bango ke ba mwalimu mwalimu simba ngaka tata na baya kama naka na bona na boteli na milonga rigela te pardon ezolekela ngaka na kosola je m'excuse en tout cas lengi makasi kilelo eza bakambu yo to tangu saka micro balade pour na ko yeba penda par rapport à Sijo bandeko ba pousser ba réseau mususu ba lo ba pike mboka eza bete ba conjoncture ah mboka ekozala bien so luki to liani ni ata ba biso faci beto deuxième mandat bisanga est-ce qu'on tamo ba ndako pa biso biloko lia faut ko luka parce que so luka ko to ba distraction maman mbote boni santé kombo nani ofandi wapi ngai naza bien komona maman Sidonie qui va ta na fin na quartier 13 na Njili maman Sidonie to wana sujet mo be par rapport à ndenge mokili ko mokende omuna mwana moke ya moi sazo papa moi mukolo moi moke mo bana maman mukolo pour la take maman eza malamu to za mabiso eza mabe moi conseil pour na bana bazo yo kapete ba teti parce que na sali mi na otam sa miko babi yeso ka atata to mi malingi ya koboya te était pas pesa ka mbon pour na yo conseil ndoko pesa pour na conseil na ko pesa eza na bien te et voilà parce que moi biloko no so sala boye so tangi classe te ozala loko ko sala te bando tindo ça n'importe quoi très bien mais ça mabe siko bango balobi boye balobi par rapport à ba conjoncture mboka ndio sala bon mboka eza na passe so eleki muso atali muntu mo mukolo azo pese mbongo zara naye wa ba raison ba ah mais atina te nzambe mutu apesaka mutu te so ebisi nzambe naza na posa boye moyena mene vi na nga bongo eza te nzambe akoyoka yo kosunga yo kaka mais so olandi conjoncture wana okende komibwaka na libulu très bien teti mama nozabo mo pena ndeti mwana mwa quartier boye omone na mobali na yo réaction eza ndeni ano silika na fâché ata yo moko ata yo moko na silika ka wala kutuza tika bango te so akangela mobali kati na minute wana ko réagir te pona bebisa réputation mobali te très bien mais
en tout cas na ko réagir na ndako est-ce que mwana none otika mwana bongo siko na osani mwana muke wana aya oloba no makambo boye esa bien te yo sere mubadi kaka voilà merci beaucoup maman merci gentil akomolani ofandi wapi mbote mama journaliste ou bien mama nani journaliste OK mama journaliste nga naza mwana njili très bien nafandi awa na quartier neuf nde na balabala mpanga numéro 23 très bien nafandi esika wana merci beaucoup papa par rapport à sujet toi nango ki lelo ndenge komeli n'habite pas na oza mabetu oza malamu komona mwana muke azobima na papa mobima azobanga te puis mwana jeune garçon azobima na mama mobima azobanga te pona yo makambo do salama o la ville ya Kinshasa esalo mabeto esalo malamu mama ekosanga malamu te eza mabe koleka comment mwana yo mwana soki ya 15 ans ya 14 ans ou bien yo mwana ya 16 ans ozana no mineur voilà ozana no sous la responsabilité ba parents na yo ba parents bazomona pasi po balesa yo ba parents bazomona pasi pona batangisa yo classe balatisa yo na muke ba o bazali kozwa mais yo oboyi ko honorer ba parents wana eza ozoko déshonorer ba parents okende ko bimana papa o ya même il y a 30 ans il y a 35 ans il y a 40 ans il y a 50 ans ezali malamu te biloko wana ezali tolérable te même na ba papa bazali ko salango un papa responsable akolinga mwana 15 ans te mwana za mwana na ye très bien soki papa wana balingi mwana na ye oya ya 14 ya 15 ans na papa oya 50 ans akosala nini akosepela makambo wana akosepela makambo wana te mama eza makambo ya mabe ezali mokili ezali mbongwana ekomi mbongwana biso ba parents responsable boy tuki ko tolérer biloko wana te ba papa bazali kosala makambo wana soki justice ezali il faut justice landela ba eza viol bazo sala ba violation viol eza ba viol wana papa ozo na mwana moins de 18 ans eza viol hein soki penza l'état na biso fongoli miso ba papa ndenge wana place na bango ezali wapi na makala très bien na kanisi ona zaki nango ya oloba pour na question na yangwana merci beaucoup papa très gentil bokini papa uti koloba papa lobelo mo za penda très capital alors mo za très capital so pe singa ta ba konza mboka ba kota likamo pa ba tama lwa mobwe likola mo likamo mais bo teni nga rigante na lobi ka ndi papa lobi na pas tonton aza awa mbote papa mbote mama boni santé santé vraiment kimia na ngolu vraiment nzambe na komona nga maître Sibor na fandi na quartier 6 awa naza pe maître Justin naza pe maître sportif bon par rapport à makambo bozoloba bon tout ça ba jeune biso sala biso pe passe bande na biso axe bazo sala très bien biso soit biso makasi mais le ozo sala bango bongo eza ki fainéant voilà na basi pe eza ki fainéante ya mutu sala bango bongo pona moto vraiment ki aza moto na âge aza nango faluka moto aza na niveau na mais niveau tozolanda wana pona ba bien to pona mbongo to pona lobby wana soulagement eza vraiment propreté bandeko na ngai ya mibali bo changer bandeko na nga pa basi bo changer boluka bato asa na niveau oyo ya bino ezala te pona mbongo po vie on sait jamais tozomona lelo mais lobby toyebite donc sika tozali vraiment tous les conseils, tout ça dans ma toile, vraiment tout y est, bah surtout quand on est battu, tout se comprendre vraiment, et ça, les sous les a péché, même la mission d'Ambi. Voilà. Montant ça au niveau dans yoti, sauf comme déjà que Kozana y est, maintenant ils a propreté. Ils a déjà bila qu'il m'a bien à finale. Conseil on a appelé ça bande. Très gentil. Bon, qui n'est comme bal, elle peut si conseil pour bande comme bal. Soit pour ça, pour ça, la conseil, eux, ça vraiment bien. Oh, pas ça, elle a été, ne fiant le bac, il y a vina, il y a vina bino. Tozo koba kaka kotambusa miko parce que tozo inga toba avia moko na moko par rapport à sujet qui est là toujours na millier Maradona toujours na millier ngala bise da bande so ngala sala ngona nu te pe na ko sala ngo te naza attend sala ngo te pour naza complexe te na c'est la téléphone ya $10 ezara benga ngana yamba jamais ne ko ngala papa mo mukolo to wasumela nga iPhone après liko nango likona ngona ozwa nini ngana bonanga en tout cas bandeko baza tuzo tambusa micro bandeko bazali to ba vie moko na mo parce que mutu na mutu azana ndenga zozwela likambo na ndenge na papa na mu ba papa baza Montréal ya kaka
Yaka to tuna pour la studio. Bonjour papa na baluki na papa. Moi musique doza moi muke. To ana moi studio mo awa par rapport ya kilelo ndenge komi. Omona bana miki bango mama papa miki ba muko signer bango po azwa mbongo. Ko tope ko ta bana mibali moi jeune garçon azo mama moi mukolo po anini ba signer kaka azala bien bazo bomba ba sombele moi jean ketch kaka ndenge zalaka. Pona yo ndenge mokile komi boza malamu to za mabe. Bon. Na vrai sens na ko kolobate ki eza malamu parce que quand on vit dans mokili to tala bah avantage c'est sensiblement positif hein. Très bien. Si je peux dire voilà. Alors bah oh peut-être bazo landa peut-être avantage mo soit si bano amiki balanda ba papa ou bien ba jeune garçon les tibiso ba tonton to landa ba maman peut-être ba jeune mo ba essentiel. Très bien. Parce que mokili ne komeli il faut tala makam sur plan spirituel. Voilà. Alors pour l'instant on repose un conseil eza penza mabe eza peut-être dans ba obaza pressé na vie alinga sala ki lelo amona na batanga ye babenga ye prêtre. Voilà. Azala la page quoi si je peux dire. C'est un peu ça. Merci beaucoup papa, très gentil papa. Et puis par rapport à ce jeu ceux qui OK, merci na papa côté par rapport à ce sujet oyo réaction na yo to moi parole na yo kozala ndenge. Ndende kuna utolobana maloba bien kango maloba beka yango wana bino so zaka malobana. Oui. OK, merci beaucoup c'est que eza mabe. Merci beaucoup. Boki ndenge bande ko babi ezali mabe. Bato bele bazo beza mabe. Bato bele ba beza mabe c'est que zonga bimela bien mais c'est que eza mabe. C'est que eza mabe. Neti na obeta c'était ezala ba papé belé. Basi na bango ndako bazora ta safa na bango sute po bana na soka bana su mwana la mukilisi mwa muke 16 ans soka kangelo mobali na ndako bano pesa sumbongo te opesa mbongo te parce que mbongo nyonso andorozwa ngo po ye d'intérêt azora mbongo kilelo na Kinshasa na la pena jena mukute pena ba jena mbote ya golo bana bino te to na si je mo conseiller biso ba jeune Nisi bio peno zabo papa moi mukolo ala mongo na ye ya 50 ans aibo vivre na ye akabelo olinga te na oboya oboya poni wa me bongo pena ba iPhone ba bilo bien carpe ayo tikela ba sema sinama bien bongo si ba sponsor ba sema sama bien musu ba ya pela bolingwa solo asungoka na vie atangiso peka classe olinga te so ya classe nondi c'est gondima na pa ndeko mba mama penda ye penda basket lo pamba linga ko na Facebook ali na mikili sikoyo atinda ko bamonga ye penda kin bo sa penda love olinga to boye simba te bon Kwa mukolo. OK, merci beaucoup. Boki ndenge ba jeune balobi c'est que ça malamu te kilelo zoluka na ville ya Kinshasa oyo kilelo zoluka na ville ya Kinshasa oyo gito olobela ngo kaka kuna pa musu akenda poto akipa bana te mais aza basi na ye so ayekin azora da flat ebi kala bana mo ba fioti na ye wa bomba ye mais bana na balia ata mbongo sute les années rythme ekomi ko kende to mo e otika la pe bongo na kala so fona mukolo na bar zo banga nisi ngebi kamara na moko bo amba ina papa mbimba azo to bate mona nzela papa la foza abo mais lelo ekomi pena lo wali bala le tia mukiku ko tulukela ba ba sal to tia ba kito beti milolo babala nie lelo zanga bisuka yango le bazonka sous sonité porte hotel ba mo ba pena tede na kala zanga moko bimi alande débité babi ezabi lembo ya temps de la fin bosaka naka kilelo toujours en tout cas toujours tourne bozo kandi bandeko bazo pesa ba réponse par rapport ya sujet mutu la réponse na ye question c'est biso réponse c'est bango et puis mutu na vie na par rapport ya sujet ezo peser te débité ezo peser ba deko baza na moni pe papa za mupandi awa mbote papa kombo nani ofandi wapi Ils ont problème ni. Donc il est bon papa, il y a un sujet moi bien. Il répond ngana kombo nani ofandi wapi. Ngana kilwangu awa. Na za kilwangu na bijouterie Eclipse Voilà. Na za donc
merci beaucoup papa to na sujet mo be kilelo papa ya ndenge komeli omona bana mikie na kaleza aka pasi komona mona mukia bimana mukolo mais lelo yo ba mikie biko sindi ko bimana mukolo pona intérêt ya mbongo pona yo za malamu to za mabe normalement za mabe ya mabe pona ya mabe po yo mukolo zo bimana mona mukie mais famille pe ya mona ane ko profiter pe na sima na yo babi eza crime ko lia pe mbongo na sima ya bongo au moins que faut éviter mamba bongo c'est faute eza beaucoup plus pas muto mukolo azolinga mona mukie mukolo azolinga mona mukie zo mona te que yo mo gaga ozo se chier na yo voilà merci beaucoup okindi papa lobi en tout cas c'est que so to kende pe to zonga mabezo za mi pa wa tatana yo tata mukoto ozolinga mona mukie zo mona ga lokwa zo ke no violer mona nao ou tout fait ça là toza batu moni conscience ba kosa ngote okoza be oyiba lelo omongwe ba tuna fandi pe mais conscience tozo sa ki ngam na zwaki na obanga ndeko babu ba o menacer yango ina ngana loba tozo ko ba kaka en tout cas Montréal landanga tozo ko ba tozo tuna kaka ba vie ya batu par rapport à sujet kilelo ezo luka makamo kilelo ezo misa makamo ebele kilelo e bomba foyer ebele bande belé bazalo na balabala pona mama kilelo ba parents musu ba ko zo ba so bana bango te po nini azana chérie ni moko boy akanga ye okipe bana ndenge nini kilelo zo luka ba problème tozo ko bakaka pona sujet kilelo o vraiment ezo pesa passe pe mawa papa mbote tozo mona sujet moko awa par rapport à kilelo ndenge komeli nebiki na tango akalati bokola ki penza ko mona mwa muke 17 to 16 ans kolinga mukolo wana na 60 70 ans ezara mabe mais lelo yo comme vraiment eloro mo ese fa na ville ya Kinshasa pona yo ezali malamu to za mabe bon en tout cas pona nga en tout cas kilelo ya mawa trop soko lingo na te très bien ozoma pour kilelo pendant en tout cas on début so makambe belé net maramu bon kilelo ngeza na so totali kolona ya kilelo ti voilà très bien kilelo ezaki kolona donc premier mois kilelo ezokaka ezaloka bilo moto moma na normal nzoka ya normalité très bien ozomona donc bilo mosusu to mona pela donc nayebi te na mona pena mtema pays mosusu kwa pour ça na plus de 7 pays na plus de 7 pays donc rappel na za wana kin donc un mois na koki pété mais maman non mona wana pays mosusu ça raté donc base na onde on pena Kinshasa ko donc base na on pena na mona ke non na Congo donc Congo plein de trucs bah que non donc Congo en tout cas ne to rapna que non ce qui Congo de quand kama makasi ya pena na Congo so ça na Congo et kama pena makasi et ça un changement ya Congo très bien wapna na monde donc problème c'est ça na Congo na salamati voilà c'est ça vous comprenez puisque kilelo kolone za kilelo très bien vous comprenez donc moi ça qui est donc moi na muki ozo sentir na que non ngana papa moko ya 70 et comme non kilelo voilà vous comprenez donc maman moi na sobi téléphone soit il y a $200 ça la raté à moi si aye na maman zo kamwa donc comme na bora boy normal voilà donc on est sauté na kilelo vous comprenez donc c'est quoi pour la nini bon surtout que na surtout to comprendre que non ezaka vous comprenez éducation ba parents d'abord éducation ba parents parce que kolona les première éducation ba parents tout ça les autres na gouvernement raté voilà c'est ça parce que kolona les éducations par parents. Vous avez voilà. Les éducations par parents. Donc, ils ont été donc qui gouvernement de la parents, on a rassemblé donc presque après ça non. Ils ont ça la raté. Vous comprenez? Donc on a peine qu'il est là. Ils ont élo comme photo télé mais on m'a cassé pour te former qui colonna. Voilà. Il faut ma camomingo dans le monde. Ils ont la raté et ça m'a na Congo. Vous avez donc laisser aller trop dans mon côté quoi. Donc laisser aller. Donc colonna comme dans le pays normal. Très bien. Quand on a que non. Qui est normal, ils ont raté. Donc, lichette na donc à l'aise. Mais pendant que lichette, on a fait faire papier sur les bandes. Mouton ça des heures de temps pas bon moyen près de l'homme va fatiguer gagne. Donc ça fait du temps pas fatiguer rien. Ba obete même c'est ma colopo lobi donc baninga ba senini ba ça sauter. Ils ont raté côté droit de l'homme, toi na surtout bomi droit de l'homme on a ba raisonner. On a vraiment ba raisonner parce que papier sur outil. So c'est les gars moins de rêve donc sentir na que no ba vendre sur ndako. Très bien. On s'en prend. Donc ta baninga tellement que non collecte ça na abuka lokolo ye passer na vendre mais awa tout le monde a normal donc ça qui est l'eau de baga donc surtout aux gens qui est l'eau voilà c'est ça donc on a évité en tout cas l'ancien qui notre gouvernement a fait tout possible de façon que à rétablir bablo koana voilà à rétablir bablo koana parce que qu'il est les terre mais makam na on de mingi ça doit demander à mabe voilà
amoni ya mabe ozomona moto mosusu akoyibo asali o geste mo ayibi eloko mo boye aseki ntango omoni aseki abiso oyo yakaki lelo terme komo donc terme moko boye moto asali onde ya mabe mais comme na aventure ozomona donc en tout cas eza eloko moko en tout cas nayebi te na kolobela ngo mais bobenga na kotuna nde botuna boyetana bopine bato tu parce que eza eloko moko mpena fo elongwa ozomona po lelo Congo ekobonga na ndenge tolingelaka Congo mais en tout cas eza très difficile même na président mboka na biso eza très difficile kolongola te ezaka comportement ya bakongolais wapi na tout cas etikala même idem donc en tout cas na etika kolongwa te na monde parce que comportement ekotikala kochanger te donc Congo ekokoma même Europe mais comportement congolais partout na monde atokei na Afrique atokei na pays mode d'Afrique atokei na Europe olasaka no muta uti Congo à partir comportement dato comme l'Europe Congo comme c'est Europe mais comportement ya congolais olasaka kene o yaza congolais c'est ça donc ça veut dire on est sur ba konza mboka te sur ba gouvernement te comme mambu ya biso surtout ba parents to te na bana pona kilelo c'est ça ozomona pour kilelo comme kaleso na se kaleso zomona na pantalon na se kilelo papa so trouver normal que non eza kilelo donc comme le quoi continuer na ba parents donc parents comme ko na gère kilelo nous sommes pas donc parents comme c'est normal que non vraiment bana kaka bana lelo bana lelo donc lelo aya ja nous sommes lelo bomba papa pas so banga zo mona que non même le téléphone bandrei do bien sûr na papa na chose za kité papa domina comme ngaza bana mike so papa zo mona ka eloko moko boy mona na so ko rata bengi mona so mona tellement zo la que ça eloko wana mona ba bongisi kilelo amona kaka en tout cas ya batana bango do na bango c'est comme normal donc par exemple na tante ya kotuna ba blog mususu pas moi que moi doit corriger na ba blog mususu c'est ça vous comprenez donc pas toi no kande yango wana mais en tout cas la CPD na ndenge bo musad na bino en tout cas to c'est eloko to changer moi comportement biso ba congolais na surtout comportement pour congolais bi calamité zo bonga nango calamité zo bonga wala pena professeur calamité zo bonga mais kilelo nde to start to longo na mutu parce que voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup, très gentil. Bon, qui n'est papa ou toloba. Terme kilelo ana. Ya role zo bom sama kam. Kilelo zo bom sama kam. Oh, mutu mo ne rona mo aloba rabi. So moni papa ne lota ba costume Ernest ba soulier ko beta jean. Mo li papa Ernest. Short, seke. Kilelo. En tout cas, tu dois chiter la biso parce que to qui ba vie à batundé ba lobi par rapport à si j'ai tout ça qui na ngo to banda ko les jours wana to sil te conquérir lelo par rapport à mbula ndenge beta qui donc tout nga to chiter la biso vraiment ni na lobaka kaka tout ça toujours branché peut connecter na chaîne na biso ya biso podcast donc tout s'abonner, tout liker, tout partager. Vraiment, on est là les cas comme internaute nyonso na batu nyonso ba fanatique nyonso ke ti naza bot na matanga to ti ko bungisa moko na biso ya ba chroniqueuse o azaki vraiment mingi proche na nga to zaki ko tambola ne ensemble ko pesa ba idée ndenge to sala musala atika ki biso depuis avant-hier et na kombo ya Mima Odia en tout cas Mima Odia molimo na pe mala kimia et ça vraiment passe ma casse le ko la toza ba to message déjà moi systématique yango esenga tout ça l'émission mais par rapport nazolela yo kaka mbote ya mbote mama boni santé kombo nani ofandi wapi santé za bien kombo langa Fallon na fai na quartier 5 voilà na Njil na Kimpoko merci beaucoup Fallon tout ça na sujet mo par rapport à kilelo ba génération yo mona ba samiki ba papa mi bimba ba mi bala miki o mami bimba par rapport pona yo eza malamu tout ça mabe vraiment likambo yo esalanga pasi makasi so na omona ba jeune fille bana mikie bazobima na batata mibimba na yo kaka pasi makasi pourquoi ozobima na papa na yo mwana mukie ozobima na papa na yo o eza pena ke omona ke akoko obota yo na ozobima na ye eloko wana pene pesa nga pasi makasi ndeko nanga Maradona donc esalanga vraiment bien te siko bango balobi ate babina papa mibimba lokwa babota bango te baza papa la bango te bakilelo balobi bongo na obi eloko enuni na o eza nango ya age moko ya se donc tango ozwa babiloko mo ya bongo donc omona oka ke ebebisa na beauté na omba moko voilà c'est ça donc ezo boma donc faut ozuluka mobali aza na age na yo
toboyi te nalobi biso moko basi nde tozokomisa mibali maboko makasi selo bacomportement na biso ndenge tozovivre omona mwasi oza na oka nini moko eloko moko nzambe akeleli oza mpona mobali na yo moko mais lelo oyo tokomi kosangisa yango omona mobali na azokangakanga wana mibali ebele yango moni epesa bamibali mayele po lelo mpo mobali apeswa ata $50 oyo non ekomi pasi po biso moko tolingi tokomisa eloko mo boye tozwaka na facilité na pasi donc yango wana kaka mama na nga donc conseil onga na kopesa bandeko na nga ya basi bana na biso ya mikie oyo tozaza na bango en tout cas bolinga bamibali ya mikolo te batata mibimba un jour bino mo bomona ke onuni na yo omikomisi mukolo po anini tata mobimba mobali ozotambola na ye aza ya age na yo te très bien donc to luka un peu ko luka mibali o baza ya age na biso to mona vi na biso eke mulai yo tata mobimba donc ozomi boma na yo donc ozomi pesa maladie sans le savoir. Merci en beaucoup. tout cas, Totika. Merci beaucoup. Très gentil. Voilà, très chers amis internautes. Tu as vu la sous-émission, la biso, quand tu as vu la sujet, la biso, vraiment, tu décortiques, on a bandeko, tu as fait sa vie par rapport à sujet, boyoki, comme un conseil, pesami, voilà, oyoka, ayoka. Au part ça la salle est là vraiment la pesi merci ming ba tuba soutenir biso vraiment ça tellement belé to continuer ko s'abonner toujours na chaîne biso to liker moi commenter nga commentaire moi commentaire on ça la peine c'est bon la pesi ba moto ba boss na biso boss Roni Malundamba na boss Yannick donc ba place bozali ba salame comme la bino ba l'équipe vraiment belé non pesa ba moto belé te ba nyoso ba soutenir nga ba moto na bino ba prière na bino yango ça la motivation ba conseil na bino yango ça la toujours na milieu na bi que la prochaine émission to roya sur la sujet mususu e rosunga pe kaka we ko sunga pe kaka donc to salela maloba o ba maman ba pesi ba conseil ba ndeko basi ba pesi ba conseil e ba ndeko mibali to salela ngo quand na bito toujours na rythme ya matanga to ko bungisa moko na biso ya motema vraiment collègue chroniqueuse lokola ngai boye atika biso boye ba biba mort sibiti kaka de memi muninga na biso mima o de molimo na yo epema na kimia ba programme nyonso ba youtubeur ba youtubeuse nyonso boza vraiment toza content ya mamu nyonso to s'abonner to liker to sala yoso wana po sepelisa biso ya biso podcast à la prochaine émission bye merci na ndenge ozu temps pona kolanda video ya mukolo ya lelo bobo sonate ko s'abonner pe ko partager pe ko liker pona video oyo